Ça sera un plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana. Voilà, chers internautes, soyez le bienvenu dans votre émission Shot News avec Ekibumba dans notre site EHP Media Oyoboyebi vraiment EHP Media donc Edo Amani Production papa nabiso vraiment check ndenge zala rara tozana bandeko nabiso tokutani awa lisusu lelo tozana Pamela Kambamba o tozo développer na ye na Susumbadu tozo beta lelo masolo ya WhatsApp Facebook donc réseaux sociaux ndega ezalaka ba avantage nango nini ba inconvénient nango nini bandeko bazolela trop bandeko bazolela trop mbote mama mbote papa Ekibumba. Merci beaucoup mbote na côté nanga oyo mbote papa Eki. Voilà tosoli na bino basi parce que toyebi réseaux sociaux nini ezosalelo na ville province ya Kinshasa pe na Congo et puis na monde entier donc batu mingi bazokuta na mabala na ba Facebook na ba WhatsApp na ba marambo belé donc na ba réseaux sociaux. Sikoyo tolingi toyeba mo muke avantage nango na désavantage nango ezanini po ba misusu pe ba risque ezebele na kati kaka ya Facebook ba kutie na ba message ba nini ebomi pe mabala o ezaki sérieux et panzani pena donc ba paniani na ebité yo avi na yo ezanini par rapport ya tangu nan ba Facebook ezaki te na lelo ndenge comme avantage ezanini désavantage ezanini. Merci papa pour na parole pe singai. Avantage ya Facebook to ba réseaux sociaux o ebimi. Et ça, par raison, moko bien. Parce que nakala izalaki, po benga mutu lem soza libanda ya mboka, c'est tout un problème. To bande ko kenelem susu na ba kabina ko batama na ba OCPT, na ba nini, lem susu po otie crédit na obo eli solo bo so la pe bo esilité, o ko za pe na problème moko familial, ozo expliquer lem su mutu mo azana libanda mboka, mozo mona ke li solo ne esilité unité na we katani. Mais grâce ya ba réseaux sociaux wana et comme apenda lelo o solo na mutu oza à l'aise pour ebike e katate et le côté bo aussi sali solo tina suka donc wana eza avantage ya réseaux sociaux. Mais lelo ba désavantage nango e commis parce que makambo eze belé papa na kati ba réseaux sociaux to mona buzoba ezoleka makasi to pesi ndakisanisi na kati Facebook mutakoti ndelo demande oyebiete pa yebiote bon nakopesa nsi loko anga naza artiste comédien bon na mutu so kotina nga demande no boya te Pamela Kambamba na nzimio bon peut-être lem soza fan nanga to za mutu moko boye bon na yambo poto so s'appelle gane longina ah oui ka lem suni s'appelle ne longina mais au moins lem so comment parler ba bêtises comment luka lem susu bokota netske boye bana kala bongo bondolo ba makambo eza il y a bien te quoi et puis ça vraiment quitté côté so ba yambi bino tele msu ba Facebook o ayamba batute po azalo lendo so ipena yambi yo na solo lina otolo bake solo lana batute ngana sala ba demande na Facebook na solo na batute azalo lendo or grâce ya buzo bana nde biso lelo to koma ko un peu ba réserve mukie net côté ya Facebook mais ça pena ba masolo musu lem so mona pe producteur moko to mutu moko boya mona sepela bitena na posa musala mo bo sala boye na téléphone to aussi ça te mais l'aime sous à partir de Facebook to à partir de WhatsApp oui boko solo la a détaillé yo a pesio ba nini ndeto sala ndeto zongsa a des fois l'aime sous pe scénario kaka o komeli etala tout ça la scénario boye pour likamo OK ngape na sana idée bo mona place boye kaka à partir ya ba réseau wana donc les avantages n'est pour na ba misala na biso mais ce comme des avantages na bato ba comprendre vraiment ba raison ngo penza malamu te quoi bazo ça n'importe quoi ko linga na ba Facebook ko sala n'importe quoi na Facebook ko donc mabe lekebele kwa moyen otango ezate même. Merci beaucoup maman nabiso Pamela Kambamba atalisi biso des avantages na ba avantages na ndenge na ye selon ye bongo na mupanzi ya botozonga na mama nabiso Susumbadu maman vraiment na éviter ba avantages na des avantages na yo nini par rapport ya ba réseaux sociaux. Ekibumba na leli penda ko lelo balobaka na leli sama ya miso pona nini ma ya miso ngo balobaka ko lela mukolo ezalaka na miso ye rouge et ça la passe pe mawa pe soni ya makasi ya komona ke
eloko oyo mundele a créé pour et faciliter biso na makambo moko boy lelo nga paso na binto zonga nacha 20 ans avant 20 ans avant tu zeko solo là allô oui à vous olobi nini allo kilo tango ezalaki nde à l'écoute ndenge yo pena yango wana pena nde makambo ngo yo lobi ezalaka modèle wana oyo yo kakake téléphone ezanga secret. En plus, sur routine d'attente, soit vie d'appel, on s'est ba mikolo belé, on s'est bakiro luka mutu adresse au pesa qui place mutu azalé li ba retrouver était moi solo les até, on était sans nouvelles. Lettre routine dans la poste o ya biso bandeko. Hein? Boyebi ko tu Erwana. Solo ko le poste pena tintunga. Wo, danger. Na erwana routine da lettre ba commande janvier bo recevoir en na juillet. Donc pas la peine quoi pour sango déjà et c'est si là qui m'a embauché expira coûte. Alors, basaleli biso WhatsApp na Facebook. Ton téléphone est ba Viber, ba nini oyo, comment on appelle, ba imo YouTube nyonso. Basaleli biso. Basaleli biso eza moyen de communication. Neti nga Facebook penda na linga ngo parce que et ça là que ba camarade musu botanga na bango kala, bobunga naka. Mais il suffit muta betaka chouchou mbadu à retrouver. Il suffit muta beta boy à retrouver yo. C'est qui chose facile ba faciliter biso. Donc avantage nango yangwana. Avantage ya imo to tala na mbunzu tozo solo la. Mais désavantage ya makasi onga penza na zolela. Nga loba moi mobile sambo anete, moi mobile ba ko benge seme ki 1890 fois. Otika la na ira moi mobile. Ah, ezaka bongo. Otika ka moi mobile mais yo moi si. Mais otulite ndeko ki ya bongo te. Yo moi si ce maman o tuli ko tula parce que ceux qui déjà na kingasani na tous les 24 communes ya Kinshasa ba benga o semeki yebsango ke wapi parce que biso ba africain tozalaka na mama leki mama kulutu donc tozana système ya bandeko wana nyoso famille élargie ce qu'on a kati ya famille élargie tangu yo obimanga na mona mama leki moko boye côté kuna avanda na kingasani bon oye koto na lingwa lolobi ote obimina mona ya noko mais ba oye banaka ko tuliti. Siko bilili otokomi ko mona bilili ya bosoto. Et puis na mitu na nanu yo a mobali na ngai na ba te makambo sala mandeni ni poto koma na niveau ya osenga nga photo moko boye ya nidité na ngai o sala nango nini ça va t'apporter quoi? Ka po azata mso na bunya to po azana na Angola yo zana kin il faut azona pena mo ba nostalgie. Siko na lobby tango yo zwi siko nostalgie yango elili wana yo moni o simbango o sana ngoni otali kaka d'ailleurs te provoquer tu ban kema mususu oyo zala na ngote tango zalaki na normal oza normal ozo sola nango ebike non wana peut-être chérie nanga fiancé nanga madame nanga mais ce que tango moni elili wana monte ke e provoquer manga mususu neti ka ndenge ndeko nanga fali aloba comme ko benda ba femme de nuit na nzoto na ba mari de nuit. Allez soukalango obombango te pour toi parce que ça réserve privée tant mususu na éviter sur les rappels pour ba beba na raton ndenge nini aller au publier ndeko quel esprit est-ce que vous avez pas publié wana il y a nos enfants il y a nos petits-fils nos petites-filles au bazo tala longo la wana il y a nos parents nous oyo pe bazala ka tam su connecté na ba réseau wana oyo oluki ko sambwisa mutu modèle wana. C'est de la folie, franchement. Donc, des avantages, j'amène les yangwana, mais ils ont réseauté. Pour moi, je dirais c'est pas les réseaux, mais c'est nous les humains, quoi. Donc, nous sommes, je sais pas trop raisonner modèle nini na loba et zo les kelanga fort, hein. Raisonnement nini. Yo mobile yo so tia image ya mutu. Ex na yo, chérie na yo, obwaki na Facebook modèle wana. Okantini, to betolo maboko. Mais pour moi, tu es kedal. Ozali boma? Merci beaucoup pour na susumba dozali boma parce que y a na sensité hein ozali na motu pour bozali susute to pour na kanda mo boye au publier en tout cas to tika comportement wana ezo sala bienté hein to yo pe mwana mwasi ozali na photo ya mobali na yo ndeka bosenga na wana parce que za nango bienté osenga photo mo boye to tindelanga nini oyo salelanga bozongisa boye et na propreté à quoi sert tout ça et na sensité vraiment bandeko balandinyo surtout oyo bazo pratiquer babilo en tout cas s'il vous plaît ezo sala bienté talaka ndenge récemment to tiko tala bisoni otu ba image oyo ndeko na biso ya mwasi azotambola vraiment en plein boulevard donc ndengo wana ça ne va pas ezala nere craqué bon
Muto a filmé, Muto a publié. C'est ça aussi, Muto a filmé yo publié. Poto sala nango nini e. Ngana moi sinebi nzoto basi ndenge zalaka. Siko yo sio chenga ngona réseau pona ba ebisa ko na bossa nenge moi zalaka na partie X to partie Y na nzoto na. Ya tsa ipo ba mbali batala bomba o balinga otala. Bongo maman Pamela vraiment net na ba aspect oyo, ba aspect oyo zalaka ki muto tsepe ba image moko boye, tam supo bozaka sola na bien otindela ka mo photo moko boye, oza peut-être na 2 pièces ba nini ben. Lelo a publié un peut-être na moment wana yo pesi zo ba engagement mususu image abongo ebimi vraiment. Vraiment papa c'est déplorable. Et puis ça vraiment pas si tant lo ba ke pe ça passe. Ndenge ndeko nanga chouchou mbado alobi to yebani na yo to lingana ki na yo o senginga photo o publier ngai na ndenga mabe po ozwa nini. Et puis bon tam suyo pe ko publier pe ya mobali. Bon, pour ngai ya banzele te ya pe ko te. Na pesi no conseil. So moni ke boye ba ina mutu na ndo sengo photo. Akota ta na album na Facebook ye moka mitalela. Ou alors tindele ba photo a bien. So ko moni kaka bandio kaka kyo pesa nga photo ba partie ma be comprendre directement que ya na partie ma be te mais partie intime. Non, so ko moni kaka pesa nga photo ba partie intime ndenge ndeko eki a lobby. Comprendre déjà genre mutu oyo za na ya faire. Non ndeko tika na oya ako escroquer po photo moko égale à combien de millions. Pamela, il faut te lobela te photo moko wana. Omoni bandeko na biso mindele o bana ba poto. A oza photo tom soubonga publié parce que ba foutier un producteur qui arrive à lobby no bon yara retourner film ya ba ndenge moko boye ozala nu tout et tout et ça na caché nango o baba kisaka likolo en dehors ya caché normal. Donc ndenge za boye basali so film caché no ezaki nango 30 000 euros un temps pour otika la bolumbu producteur à lobby bon pour la bolumbu no na bakiseli 20 000 euros. Vous comprenez? Mais si vous obimi sango gratuitement, moi j'ai peur. Asambwisara mobile toi samsa moi. On a l'obité, moi la personne obino boche photo, j'ai perds ma personnalité et toi la personne au che photo, tu gagnes quoi? Rien du tout. Donc ça vaut pas la peine. Vraiment donc ebino mo bozo comprendre. Ko bakisa mukeke photo et lobaka. Et puis et signaler ba émotion. Na kati ya photo oko détecter mutu oko yeba lolenge ya mutu ni nazali mais photo c'est trop cher so film ekutu na okotanga million et bongo photo na zua tsango na nini metango bazo mona kuna ba ezo contente ba kopesa ba mpe mbongo te siko yo ba pesu eloko te o gagner ni na ebite. Voilà, chers internautes, vous avez compris que awa tozobe tapna masolo ya Facebook, WhatsApp, Viber donc réseaux sociaux, ndengega ezalaka netina imo pena to tala na pena talibo talima yeyo e ekibumba yeyo de pena yeyo, ndenge ya la kaka Jérémy pena na Afrique du Sud yeyo, mbadu pe yeyo, fiche na Afrique du Sud. Donc voilà, mais tout ça là on a ndenga bien, tout ça là on a ndenga bien au soli potala ndeko na yo, au soli potala cousine na yo. Copine na yo, fiancé na yo, mais ezala na ndenge ya koluka ko bebisa personnalité ya mutute, koluka ko bebisa image ya mutute. Voilà donc yango pena o ezala ki lisolo na biso ya journée ya mokolo lelo na ebité mot de la fin na yo ko vraiment merci beaucoup, merci mingi po na ba initiation oyo ozwi ya kutuna biso makamba Facebook na WhatsApp toyebi ke bande kopé o bazana ndaku ba profiter vraiment na ndenge biso pe tolobi na bango tozangi te kopesa pe conseil na baninga esali quand même bien bisika bazana ndaku ba sepeli bandolandaka toujours émission oyo ya ndeko eki merci et puis na pesi ba bande ko nyonso to balingaka biso net ba poliki fansima ba papa Eugène Mutamba ba mama be na Canada to pesi bino mbote donc I love you tozake longo na bino tolinga bino mingi o émission na bino botala yango à chaque fois merci quoi. Merci beaucoup biso pe tokanisi kuna na Canada maman Odette to pesi vraiment to présenter ba condoléances na biso to présenter ba condoléances na Ariane Loki Laetitia Loki famille Loki Mobimba vraiment to présenter ba condoléances to pesi bino nyonso mbote bisika bozwami tozongisi micro epa ya mama na biso Susumbadu apesa biso mwa maloba na ye ya suka pe a dédier moi 2-3 personnes ndenge ya la kaka et ratarate. Ndeko nanga na ina bongise za liloba ya suka te po lobi ta musupo okyo elanga lisuna oloba kaka ma etala faire. Bon bandeko batali bozwango mabete eza conseil to pesi na bandeko na biso ya basi pe na bandeko na biso ya mibali mundela sala ki yango poto sela yango na ndenga bien to komo memango na ndenga faux c'est pas bien biso to aba africain c'est tout so na tali pena ba congolese to za ba vrai africain
ba mers na biso to mekarbosa na ngote ata to lobi ke to kena mboka ba paya bédication baby to copier ya ba paya yeba ke menga na yo o baloba makila eza ya ngambu koto manga mususu c'est pas trop bon mbote na nga na opesa na balandi nyonso ya EHP donc bo continuer ko landa poto na posa na bino et ça la biso ba bien yemei mukolo EHP vie na nga edo amani les productions donc ba respect belé quoi na pesi pe ba ndeko mususu ba na ngambo sud kuna ba otala ngai small fish ba mbote belé ndeko na nga John Badou le pasteur na pesi ba mama Moruti mbote do batu nyonso toute ma famille I love you so much you Mbadou kiss you. Merci beaucoup Wanezalaki Maloba ya Susumba do Alobeza ya Sukate vraiment donc bisoto sepeli na émission lelo mais à suivre to continuer parce que moni to kota ki yango pena po et apena ba message o ezalaka ke ba pesi ba komelaki mobali na ba Facebook ba nini moi si amoni mais to moni pena ke lokola moi accent zaki makasi na ba image o to tsaka nde yango moni pena to pelisi na ngo moto mais à suivre to continuer pena masolo o nenge ya la pour Facebook, WhatsApp, Viber, Imo, donc nyoso tu wana ezo sala moto, ezo boma, ezo pelisa, ezo zongisa mabala pe ezo boma, ezo sala biente pe na ba image oyo batu bazocha. Voilà. Bon, to accordé au kaka, olinga lo bani. Te nengana pesa mbote kana camarade nangana ebika zaka zuwe bele prudence louye la prix cocotte na kati ya France donc merci beaucoup maman Marie Lelo topesi mbote topesi mbote na bino nyonso to bolanda biso mama GH vraiment yo talaga mama vraiment mama social mama bete na Allemagne topesi ba mbote to comme na suka émission de ga biso to lobaka na suka émission na biso to lobaka glory be to God. Ça sera un plaisir quoi. Yeah. Kotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana lingana nga EHP media ngana lingana nga EHP media ngana